Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Bouyokite. Bouyokaka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah Jimmy Mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Mardi et là, nous avons dit c'est un magazine à KNB, les mbaté qu'on peut savoir une vraie réalité à vie à Kinshasa. La popularité à Félix Etienne Tshisekedi Revi annonce plus de 64% y a opinion favorable selon sondage Moko et Outi Kosalama na institut l'opinion. Dernier sondage Moko Outi Kosalamana institue le point après avoir quota la réalisation na action initiée à chef de l'État tout au long il y a les premiers 100 jours na Bokonzi. Chef de l'État a totalisé 64% y a opinion favorable. Na sondage oye Komeli Africa News na kati ya sondage wana batali siete compte ya popularité à président Fachi ezali en nette augmentation na badomi lokola. Kobimisa ba prisonnier politique pe retour ya Moïse Katumbi après 3 ans ya exil na ye. Pe lisusu retour ya syndicat de Kolo. Batu lokola Michel Bongongo, Chantal Safou, Marie-Ange Mouchebe Kouape, Henri Yav ba distinguer selon le même source. Kasi carton rouge epesamina ndeko Basile Longo na ndenge apesaki mitindo pona kokanga brutalement député national la mère Mende Omalanga en violation ya ba immunité parlementaire geste oyo ebele ya population ba sepelaki na yango te. Douglas Toulenge cadre à INC a lebeli barimea oyezo circuler na ba réseaux sociaux que Vital Kamerhe a kosala te na gouvernement o ekobima. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. C'est la fonction qui fait l'homme, c'est pas l'homme qui fait la fonction. V4 a nommé le bourgmestre Massina. Massina koto mama. Attends nommé le gouverneur, tu vas voter gouverneur à pas nous à quoi on va avancer. Mais c'est que ça une V4 a posé ça la mboka naï. Place avant dit à mieux placé et on le rapport seigneur. Donc je dirais seulement à l'opinion internationale non babo V4. Biso bazo na posa V4 na biska na vandi. Parce que soit à côté on a peu ils ont mal en main, c'est que essentiel à ça la msape menia Fachi on a bien toujours pas kebo parce que azana charge munene ya Afrique centrale. Mboka oyo tozana kata démocratie. Moïse va peksa vient qui kata Goma pourquoi? Moïse a obiso de bundi po azonga na kata mboko kabila boaka Moïse azonga biso bundi Moïse azonga. Il faut que ben non avion Moïse parce que autorisation ya atterrissage ba pese ba yelo kwante passer ba sangelo kwante. Ba pese na ba avion ba avion privé, ba jet privé. Avant à voyager mais bana mboko terrain na province X, il faut passer une autorisation. Donc ndeko Moïse a rentré qui ba compter c'est là qui était na avion na été no mo yango a na Goma ti aza Afrique du Sud au moins porter ko zonga so c'est na Goma ko ça meeting mundo le plus problème mitio eza fati chilombo eza fati ndele c'est populaire mbo eza fati donc Moïse aza a aussi pour ça républicain na titre comme autorité morale ya ngamala muka mutako pexer ata mola za aza libre ko sillonner par la main il faut une autorisation a bonne de forme pour te ata mona jet privé na ko belo ko mo ni papa biso était segé des auto ko ben géniteur il y a démocratie c'est pas n'importe qui
puis il faut une invitation, il faut qu'on ait une manifestation. Non, il y a une invitation, parce qu'il y aura des officiels qui jouent à matin. Il y a des présidents, il y a des premiers ministres, il y a des députés, puis il y a des CG, il y a des parlement. Alors, ce qu'on a été, il faut pas repasser l'invitation, ce qu'on a été aux députés, au tiré. Donc, c'est pas important de faire lutter. Donc, bon, il y a 4 millions, on a pas de série, on va inviter. Soit il y a la foule, on va voir la foule. On se comprend. Mais par rapport à la Mouka, celui qui est autorité morale, celui qui est le porte-parole, c'est Moïse. Soit Pessi, invitation morale, n'a qu'à la Mouka. J'espère que c'est Moïse à courir. Mais, le Nanga, il fallait nous, à une discipline parce que tire le, à zo battre mon konzambo, donc, soit il y a, on va voir la foule. On va faire officier, on va la foule, on va la foule. Population tokuta na bango na nzela ba réagir na ba rumeur ou ezo circuler na ba réseaux sociaux concernant Vital Kamerhe. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no. Mais pour l'instant, je ne trouve pas assez de problèmes dans ma campagne. Hier, j'ai déjà directeur à cabinet. Ça suffit au moins. Parce que ce balobi qui est président de la République, il faut qu'il y ait un poste de notre ministère et non. La fonction déjà du CAR pour ils ont suffire déjà. Je n'ai aucun problème à ça. Il y a quand même des gens, non? Alors déjà il y a Moutouya à rechapeauter bango, à cointerballer bango, à rozana audit, malampe. Et puis avec système à évaluation ainsi. Je ne trouve pas aucun problème dans ma campagne. Bon, puisque d'abord Vital Kamerhe Azali Moko, il y a UNC Oyo Ezali na cash au Bazali en coalition avec FCC parce qu'une coalition Ezali que Bayokani. Alors ce qui Vital Kamerhe Azali directeur et cabinet et président de la République est que a connu qu'on faire partir na kati ya gouvernement Oyo. Est-ce que esa coalition to est commis et là parce que dans une coalition c'est une attente, c'est se mettre ensemble. Et comme on a élo ni nesengeli ya osala ceux qui bamoni que Vital Kamerhe a voulu ko sala te alors ba yebisa biso ceux qui bazali réellement na kati ya coalition to bazana élo mususu parce que selon biso to yebi que coalition ezali ke batu ya koto na koto et ba fani ensemble ba bimisi élo moro boyepo ba se soutenir main dans la main. Si c'est comme ça alors ça n'engage que lui mais ça la pour intérêt en boka ce que ça la pour intérêt yemoko vraiment je suis désolé. La décision est à pour intérêt à la nation. Pour ça, l'engagement caché, je ne sais pas, ni ça qui a ça la soutenir. Pour nous, nous regrettons nos faux. Si on a Vital Kamerhe, si on a lobby qui est au sala, le gouvernement au démission. Nous regrettons fort. Au moment où Vital Kamerhe, on a ezali ba main droite du président. Il faut que lui soit président de la BISO, Félix Tshisekedi. Ngane Chinga, Nalinga que Vital Kamerhe va passer le ministère de Yamakas à la ministre de l'Intérieur. Ceux qui sont ministre de l'Intérieur, ont déjà lui soit en boca à Mokos. Yoka son président parlementaire debout à l'obéli affaire diamant, il y a la main de PAP si programme, il y a ba obsèque, il y a docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki no. Dossier à diamant na ebisibino ke menda bombi diamant bien. Puisque diamant ils allaient bombe tala. Diamant avant ibima. Moi j'ai vécu cette histoire. Diamant qui fait la ko bossa na diamant te. Diamant ce que zo kango na mai. Obimisa na tami, okomana eloko eza diamant. Soki eloko na eza diamant te e komela mai. Mais comment les chefs coutumiers battu ya l'eau dia basankuru badiebi bazanga koyeba diamant et comme na Kinshasa et comme libanga
te menda zimo libanga mako na bombaki siko le bité et ça peut-être ayo kana ba personne mais heureusement ba personne ba na RTNC ba dénoncer ba le bité mende bimisela biso diamant mende o malanga hein bimisa diamant bombi ango diamant bien zali mais sauf biso to empêcher mende te akoya na matanga mais justice ndeko landela bakolo diamant wana l'état zali na 30%. Diamant ya bien zali l'état zali na 30% na diamant wana. Il faut l'état landela diamant izawapi. Comment papa na bino ba trafica ba simba ki diamant wana na maboko. Ba chef coutumier ba simbi diamant wana na maboko. Ba moni yango basali ba moni yango. Lambert Mende abombi alebite diamant izalaki ya mabe. Et puis abengi ba petit on na coin qui était bo dénoncer. Te baye bisabiso ya solo un diamantifère quel que soit creuser ya lelo avant que tout d'abord ceux qui sangweke na mboka tout le monde va venir ba kolobate en tout ba te beli sankure kanga diamant lelo te po ba le begeza diamant te eza diamant abi misa diamant ba te ka l'état zo 30% na e diamant wana ezali vrai diamant makamba zoé te zoé n'a pas qualité ya ko interdire président comment à l'époque basala bato moko bapesa bango ba titre ya héros national entre autres ezali papa Wemba bima héros mais qui héros ya nduli astimba micro héros national bongo mutu abundela pona démocratie akota ba guerre na guerre azala honoré te na titre ya héros national yo nani te makambo zoé bozoko tsena polémique et zoé n'a pas qualité ya kosala contraindre le programme ya Fachi o ezali programme présidentiel et puis Félix Sekedi azali mwana ya IDPS et puis enfant de son fils de son père donc nani akoboya soki oche libaya tolambeli yango mutu nyonso debout nani akokosola nani aboya Etienne Tshisekedi Amulu manamboko monde entier va reconnaître l'île Tshisekedi Abunda pour le peuple d'abord il doit être respecté dans le monde et puis c'est pour cela que Zoli Laé avec Bisengo puisque le lot Félix Sekedi azali na pouvoir non monto ko empêcher biso puisqu'à l'époque ezali papa Kimbuta ya André vieux ya André aboya o bakonda na limetete hein André aboya bakonda na limetete ba mususu balobi wana biso to chibala nzenzi chibala nzenzi azalaka tango bazolika bakonda Tshisekedi baboya melelo nasengi binoke nasengi ba congolais nyonso na matanga n'y a pas de couleur mais sauf là te lamba simple koloke lamba o provoquer biso te ke o lamba la muka o boybote yaka na une lamba simple o koleka na matanga ba mpeshaka muntu te mbemba banani tu boya. Totunaki ba mama na micro ya Heureuse Paka bayebisa biso est-ce que ezali malamu na bandeko mibali oyo baza famille moko bakende ko bala ba fille oyo bazali ba cousine magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité na monango bana famille moko mibali baye pe ko bala pe bana famille moko wana ezaki libumu moko atata na mama wana zeki mwana leki na mwana tata kulutu ya libumu na ngai yaki liboso ya yesima wala binga mwana na boya mbala ngai zati epe kuna libumu pe na boya pe mbala ngai pe babala naka aheza mabete bo mutasepela kene na libala ngai na kopekisa yo isonde na balu beza chiba ba ekolo mususu eza na ngobongo te osomona ko mususu ya ko balata mobali mo ko bala baleke ya mwasi ebele ozomona ngona misi o famyango eza wa ya na leki baza libala moko ya na leki propre mobali kaka moko baza na bomba boti pe bana bakoli ami mo ba makila moko ko ba bota bana modeli ni esale makate bana pe akoya pe santé ko malamu te ba makila mo etuna makila moko te bon ba moni ba lingi po ngai ni pona ngi ko sala mana boya ngona kasa yango alinga te koko mwana ndiko na ngai azumo bali bo koko na ngai angisu mobali ndeko ya mobali wana na boya ka mwana moteba mo na linga te po ko sala mate manete pa so ba mongo sala manango mama biso leki na bala papa leki na biso propre
babala esika mwana mama biso eza normal ya mabe te créa trouble te créa trouble te trouble esala makasi elo biso basi ti mais neti na mama biso naleki nezala nao na problème te babala famille moko papa leki abali mama leki eza malamu te parce que oyo na oyo mibale baza ya na leki oyo mpe mibale ya na leki si babalani bongo ekobonga te mpo baza bandeko propre eza mabe makasi pesa bango ifo kaka bakabwana oyo akende ba moko ya wana kebala mwasi mosusu kote mosusu oyo ya mwasi akebala mpe mobali mosusu kote mosusu mpo si babalani kote moko eza mabe makasi eza lokola obomi famille. Tesco a sponsorisé qui tournoi ya boxe dénommé Bibotu ya bondeko ya ba policier na ba civil o esalemaki na kati ya fiki na pavillon 22. Tournoi ya boxe dénommé Bibotu ya bondeko ya ba policier na ba civil basalaki na mokolo ya samedi 25 mai na fiki na pavillon 22 et salemaki avec un pacte pe idéologie mokonzi ya ba sponsor Beltesco azalaki présent population bayaki ebele pona ko soutenir ba boxeur pe ba répondaki présent pona ko soutenir ba boxeur na bango na koyemba kobina pe ko scanner ba cri de joie ba boxeur o ba participaki na tournoi bazangaki malobate ya ko s'exprimer esengo na bango devant micro na biso pe basengi na ban sponsor ba continuer ko soutenir bango pour box ya mboka na biso et kende liboso. Merci na ba sponsor soki bango te mais makambo eleki ko intensate. Esa la biso bien le roi de la bango tozo mata pour to se pesa bango pour basi baba ya lisusu. Police la police fait donc Nicolo toujours pas donc. Match l'équipe première attaque boxer un peu de taille. Na expérience n'est pas moleki wala. Makuto oyo na ya briske na yeba gite na papa mukie na bunda komba mais ko ba tene na ngai ya bunda moyen de se faire ba tene na ngai ta ba continue ngate ya ona to bunda na sepeli na bato ba pesinga ba don oyo na ba prix oyo na sepeli même la sima ba ya so ba se belé ba soutien ba soutenir bango ba manager ba ya so ba soutenir box pe ke liboso box na biso na sema classe to pour ce moment et mata likolo ya on to soutenir bango na sepeli pe pesi merci mbote na docteur na maté a soutenir moi na tika moi na ita dans les sermons makasi tola libana za 3 jours donc fait na habité journal le tikali mémorial na vie na ngai donc ndé na zabo ti jour na kufa journal na trop bossa na honte soir pour ces alliés ba pesa biso chance opportunité en matasul kolari na episa ki bango soirée aux remontada et la soirée magique benga ba tebele baya et belé va comprendre ki honte point no ki bomu to ina digital ba matela sali 1 mois 6 mois na matali kolari inte. Beltesco pona kosunga ba boxeur o ba participa ki na tournoi ya Bibotu ya bondeko ya ba civil na ba policier bazwa ki charge ya kokabula ba produit Beltesco pe ba enveloppe na ba gagnant ya chaque combat libala ya Beltesco na bana ya kin mutu ya kokabula yango azate Kinshasa et l'équipe partout. Pasteur dit de la église la main puissante de l'Éternel ayanol na micro ya KNB est-ce que ezali normal na pasteur oyo aza célibataire apambola mariage Magazine Kinshasa na biso. Et bon tous ça exemplaire et la Bible. Tous ça exemple dans la Bible. Bible je dans le livre 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 1er. Paul afandaki abana côté là ba chrétien et belé ya Corinthiens marche na bango za kibena malamu te. Bana ko servir Nzambe, bana ko sala Nzambe na se hypocrisie. Parce que ebele bana ko zo image ya Paul parce que Paul azaki na moissité. Azaki na moissité. Mais bana ko kokate ko se discipliner banzoto na bango ndenge ye moko Paul bana ko se discipliner. Alors na Bible Paul a zo pesa conseil na livre 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1er.
Paul azolo balobi na moni kati na bino makambo soni eza mwa mingi. Et nazo préféré que bateau et ba moni ke ba kozala capable te ko sala kola nga Paul nazali c'est mieux babala. Moi je suis pas moni ke kozala pena fermeté c'est mieux salani abala. Wana conseil ya Paul. Mais pour na problème ya ko bénir mariage et bongi na mutu azala marié parce que to ko pesa auto za na yango. Li pambole bandaka na mutu et kiti na barbe et kiti na vêtement. L'onction est transmissible. Pour pasteur, to prophète, to musala nzambe moko a bénir au eza mariage couple ya batu et sengeli na ipe azala exemplaire. Et bongi na ipe abana déjà kozala déjà marié. Dès ko pesa ye pont ya ko pambola libala mosusu. Pour na ngai eza désordre na kati église. Eza désordre. Eza parmi ba signe ya temps de la fin au Bible zo yebisa biso que na temps ya suka mabe ko koma malamu, malamu e koma mabe. Et comme mabe et Bible zo bisanga soki na tangi be na livre de Daniel chapitre 7 Daniel alobi na biso que antichrist akoya utiliser pe ba prophète ebele pour que ba détruire peuple nzambe. Beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs au ba memeli biso ba faux message au ba zo détruire peuple nzambe. C'est pour cela aux alobi mon peuple est détruit par manque de connaissances. Et ça m'a lamu pensate neti ndeko zo lananga oza musala nzambe to oza fidèle église moko pasteur akoki jamais ko bénir mariage na yo soki nanu te moko aza déjà marié soki nanu te moko aza déjà marié prophète akoki te ko bénir mariage soki te yemoko aza nanu marié parce que biso bonito ça là exemplaire. Na cadre ya commémoration ya ba obsèque ya Dr Etienne Tshisekedi, KNB est proposé bino nzembo moko pona kolela super héros national. Bazi muya mugalundu uzambarane Bazi muya mugalundu uzambarane Eyo jite ya wanu wa mureba wagayemba Mwena nendulwa kupande kukweka nijila yoyo iwe Tshisekedi wa wali masatu monu jama mundo Tshisekedi wa wali masatu Wa mlumba wa wali masatu Mula nkwasa wali masatu Tshisekedi wa wali masanga Wa mlumba wa wali masanga Ya chichi wa wali masanga Ya chichi wa wali masanga Eyo jite ya wani wa mureba wagayemba Mwena lendulwa kupande kukweka nijila yoyo iwe Mwene wa wali masatu ngonja mbuto Tshisekedi wa wali masanga Wa mlumba wa wali masanga Tshisekedi wa wali masanga Wa mlumba wa wali masanga Mula nkwaso wali masanga Ya chichi wa wali masanga Eyo jite ya wani wa mureba wagayemba Mwena nendulwa kupande kukweka nijila yoyo iwe Mwe wa wali masatu ngonja mbuto Wakuvila mutume Katela wakuvila mutuma mukande Wakuvila mutume yo Mayu wakalunga lwendwe Na shabu fuku ya wabwe Mwane tumba tile Mwane tumba tile mukande Batile
Chisekedi, Chisekedi, Chisekedi wawadi masang. Wamlumba wawadi masang. Chisekedi, 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 Chisekedi wawadi masanga. Wamlumba wawadi masanga. Ya chichi wawadi masanga. Ya chichi wawadi masanga. Chisekedi wawadi masanga. Wamlumba wawadi masanga. Eyo chite ya wani wawamu. Bozala ki ebele ya kolanda magazine na biso et comme na suka kasi bo bosana te ko s'abonner na chaîne YouTube Kinshasa na biso soki lelo édition bimaki kitoko bo pesa merci na Hervé Zaka na équipe technique mobimba tozala ki na Die Maweja Kinshasa yo eleki nango partout magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso la mama kinwa bafuna